ngai na partager yo pe koto zali soki ko partager et ko sala biso malamu. Merci ndeko na nga user ndenge na bandaka. Bonsoir mbote na bino nyonso tu Europe, j'espère que vous allez bien na bolingo nzambe ngai awa pe naza bien bien notre pe nzamba lola azobatela soki ezali première fois na yo olandanga kombo na nga ezali Anita Mavita double star nazali présentatrice et puis nazali actrice comédienne na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show na YouTube et puis na ye nango peso na TikTok. J'espère que bo mona o ezali t-shirt na ngai polo na ngai o bomoni ezali logo na ngai nande bo mona na sima na nga na background na ngai ezali logo na ngai bakomi Anita Mavita show. Donc so okeka na YouTube obeti Anita Mavita show na kobima mbala moko ou bien ceux qui pour lingi aussi portenga o laksanga bolingo nazande rono congolaise nazande rono africain mataka likolo ndengo mona na TikTok na ngai finaka na photo na ngai na ekomi mbala moko na TikTok page na ngai okomona link ya YouTube na ngai ezali wana please ba famille aide ngai kende s'abonner na YouTube na ngai telanga moi j'aime telanga moi cœur telanga moi commentaire s'abonner subscribe donc et ça la bien qu'on a marque moko ya motivation. Awa pe na TikTok ba famille na sengra ba famille bo tapotaka soki pe nzamba toucher motema na yo opesi moi fleur moi cadeau et ça la bien quoi na marque motivation teke bo bongisa ngai teke bo komisa nga motambongo ezara juste po boyede. Hello, bonsoir ma darling sister Clara Ituko, Mama CC. Bonjour darling. Neni masoro na biso na kuna c'est bon hein. Mama Ituko, Clara de Bruxelles. Donc voilà ba famille si je na biso te kolobela lelo tokos na sepele ya. Si je na biso te kolobela lelo ndenge na bisaki bino last week na yebisa bino ke lelo tozoya kolobela pona ba parents oyo bazalanga na ba favor child mwana préféré na yeko expliquer bino na yeko beta bino mo lisolo mo mukeno mulaite totala ba cause na eloko nini esala na kati ya ba famille yango na yeko expliquer lelo poto meka ko changer po ba mara mususu biso na Congo bien Afrique tondo mo na normal lelo to na poto mundele alakisi biso ke eza mabe yango no moni ba abuse ba verbe abuse ebele na Congo to bande ko utiliser ngote mais na poto to koma ko utiliser to comprendre ngo ezalande boy ezalande boy mais na Congo to bande ko tchango vraiment kate yango na yeko expliquer bino lelo. Ezana ndeko nanga moko boye ya africain mena ba mboka place a utite to travailler na ye nde to betaka ba masolo to betaka masolo bana azana problème na mitu na ndako na ye pourquoi abota mwana ya liboso ya mwasi ya mibale aza mobali ya troisième aza mobali bino mo boye bikaka bana mibali moko bazana na mwa makila moto ce que tombe ke mwana mobali wana aza makila moto abando ko saela ki mobali na ye trop. Si comme moi na mobali tema za mo makila moto donc ye pena zali ndenge zalaka bana mibali nde bazalaka quoi moi ba désordre mike na classe ba gère wana bana bazana moi na mibale ya mobali aza bongo. Si comme moi na ya liboso ya mwasi aza vraiment calme bano balobaka na bango te. Si comme moi na ya troisième aza moko azara calme te. Troisième asangisi comportement ya liboso na mibale ya ziongo. Donc yaza na 4 moko aza bien moko azara mabe. Donc mabe te na sens que ndenge ka attend tozala bana tozala bongo. Si ko ba famille eloko nini salamaki lokola mwana bongo ya liboso azalaka calme surtout papa pena ko akoma ko lakisa ngo pena ke mwana wa mwasi ye pena zali mwana nanga oya mwasi ye pena zali mwana nanga pena préféré ye pena ko ma favor child donc bande ko pesa attention ebele na mwana bonga liboso wana ya mwasi mama pe azalaki bongo donc mwana mwasi ye pena ko bébé na bango pena donc mwana na bango pena na place bachaka na bana mike ezalaki bongo.
siko mwana oya mobali te mazaki mwa ndenge zala kaka mwa mobulu bitumba na ba school mwa ba desordre mike papa na ye abande ko avoid ye abande ko kima mwana na mobali trop abande ko finga mo ana poto abande ko traiter ba traiter na moyen mabete mais modèle ka abande ko zo en tout cas yo penze yango yo pena nzambe pena fasa lokaka grâce oza mwana moko nzoza ndoki oza boye pona nini tala bande ko na yo baza boye te yo za boye pona nini da bande ko loba na mwana na makama mabe trop kolobe bino webika ba mama ya so ba africain ndenge bazala mo finga mwana yo yango yo penze otale longi ozo longo ndie tata mwasi na yo ozo longo ndie noko na yo bandesko ko sala mwana mobali bon po parce que ndenge bonsoir Peggy ndenge mwana banga mobali azalaki mais ce ko oya mwasi te mazara calme bande ko linge trop ali na wa mke wana tema zeni ko tamke bando che kate siko mwana mobali ayeki ko notice ayeki ko realize that on dirait ba parents na ngai do ya na ngai azali mwana préféré ba parents na ngai ya na ngai azali favorite child ya ba parents na ngai eloni ske sala donc mwana tazokola akola na n wana akola na kanda wana na mutu malembe mwana zokola lelo bango si bakoli baza déjà likola 18 ans mais baza na ba problème na kata ndako na bango mwana mobali tanga zokola malembe na kanda na motema amona ki on dirait ba parents na ye balinga kete ninga zaka mobulu na school ninga tsaka mo ba désordre ba parents ne balinga kete papa na bango komati na niveau et bise sia yoko ndongo za mwana mobali na tina na ote mwana nga mwasi ndenge za bongo lobi soka koli a lambela nga semul a robala mbongo ezonga na famille mais yoza mwana mobali mbongo ekende musika ilo bande ko sala mwana na yangwana après wana ba famille bana sko tamba kola etesko binemi entre bana na bango moko ya mobali akomisi kolinga akome kolinga bande kone ya basité pour penser ka comprendre que bino ba para balinga bino trop ke ngai nga balinga ngai te nga bafinga ngai nga ba mona nga na zabo nga ba mona nga na zabwe bana bakoli mwana na obande ko chaye ka ta mobana bando mwenze voyou moko boye nzambe asalaki grâce atika ata ko kende prison te nzamba se grâce nzambe mibulu ne wana quand même akene na université te mais asali akende collège atangi azu musala pa ko musala siko o aliboso wana o alobana te ba famille akomi na zemi loko azana zemi siko ale ba parat ale ba changer ko malobana bango omoni kutuleki na yo kutu twande ko lobane vie ko bongate agoza batako tuleki no ye wana komi ko sala yo batie ozemi sanke babala yo mwana pa ya mobali abalokeli ba parents aisi bango bokanga minoko na bino bokolo bananga bongo te senga na za mwana bino boande ko konte boando lo bananga na za voyou boando lo bananga na osala boy boande ko lo bananga boy siko na ndenge nini lelo boko mako betela nga na maboko na ndenge nini lelo boko momona ke nga na za mutu malamu da ba famille ekotisa ki mwa eni moko na kata famille na bango da lobi mwana mobali soka siliki na ndako akosimba papa na mama te me abundisaka bandeko na basi na surtout o aliboso abundisaki na ndenge moko bo olinga te da lobi bana ye ti bakoli na bango taki bandeko mais affection wana ya kozala ensemble ezalaki bango te pona nini ba para bango bande ko traiter mwana bango mobali mabe par rapport ya bana oya basi polo kwa mwana bango mobali azaki mwa mobulu azaki mwa loyenge ko sala ba désordre bande ko mona bana bango basi ke basi bazonga mbongo na famille basi bazong sarambongo na famille basi bazong sarambongo na famille ya mobali mbongo ekendaka ya mibali soki abali akende pa mwasi na ye mais ya basi to raisonna toujours ba parents na biso donc ba famille eloko na lingina lobana na bezo ki na lisolo mulai te eloko kana na ko na lingina lobena ko lobana biso ba parents ba famille toye kola eloko oyo na boyi te eza na kati bandako ebele ba pare ebele bana mwana moko boy alingake makasi oui ekoza eza na papa moko ana mwana ne moko boy alingake makasi ekoza na mama moko ana mwana moko boy alingake makasi bandeko na ngai to sala effort ya ko bomba yango
boyebi pourquoi photo bomba yango bomoni makamu susu obiso to ande comment na Congo ezaki normal na poto ezara normalité nenga na étudia bana poto nenga na yekola bana poto ponga mo pe naza mama na mona ke bana poto bana zuwa makasi bana poto balingaka attention makasi bana poto balingaka koyeba trop par rapport na biso ndenge tozaka na Afrique. Biso tanto zara merci ndeko nanga Nadia. Biso tanto zara na Afrique. Ata mama alinga ya nanga makasi e bando lobi na biso lo de talinga te. Mais sko bana biso apoto ba famille bazana bango bongo te. Baza bongo te ngani naza boy naza mama na bana misat na experience tant na loba boy na experience na mam na loba ndeti nga na bana basi mibale bana bon âge morote bana ba gap ba âge pena e moi e belé eza na 4 mais so na ebisi no ba famille na latisaka bango ndenge moko na sombela bana nga basi bango mibale bilamba ndenge moko soki eza sapato ba olata sapato ndenge moko soki eza ketch na kosomba ndenge moko jacket pona nini po soki na sombeli oyo azolinga ya muninga soki na sombi oyo azolinga muninga yango moni na yako yeko na bi pona ko inviter ba problème il faut na sombela bango mibale ndenge balataka bato bebi bana na vie normale bayebi bana nga balataka ndenge moko ba ma pasa te batukutu babenga ba ma pasa libanda po ndenge na latisaka bango na laitsaka bango ndenge pona ko inviter ba problème nga moko bana nga bande okanisa ndeti ke mwana biso liboso azali mwana préféré na biso obi azali favor child na biso to lingaki to longo eloko wana pa bandeko na banga basi po penser bande omona to bande ozana trop to solaka na trop to vandisaki trop banga ba okanisa ndeti ke non azali mwana préféré na biso azali favor child na biso or que ezalaki bongo te to moni ke non ya na bino sakoli akomi na âge ba teenager et comme moment oyo biso ba parents il faut to pay attention et comme na moment o biso ba parents vraiment faut to focus faut to zala pembe na ndeko na bino po to sunga e akomi déjà mukolo bino bozana na âge wana te. Merci ndeko nanga ozomona elona tokomea ko sala bana biso pe banda okantendeti yana bango liboso aza mwana préféré na biso tellement bazaki ba mike banda comprendre te akozala ke na besoin loko boyeso ke pour misate zo carte ke so besala boy bon ce qu'on deni yeso ka sengi o pesi na facilité yaza mukolo aza mwana mukete ba komea ko kanteba le bake o te yese ke azali mwana préféré na bino aza ngala biso to zaka nango te ngana mobile nanga to vandisa bana biso to talisa bango moni biso ne to zabwe to zaka na mwana préféré te to zaka favor child te bino no surtout boza bana na biso mutu to bota bino donc ndenge na lingaka yo ndenge pe na lingaka ye ndenge na lingaka yo ndenge pe na lingaka yo. Hello my darling brother middle sex boy, how are you darling? Yes, donc to expliquer bana biso donc ndenge tozabwe tozaka na mwana feva te bino nyonso tu boza bana biso bolingo to opesa pa ya na bino yango na pe to opesa pa na bino donc tosalaki effort wana ya kolongola ngo na mutu na bango donc nde tozabwe lelo bana biso bayebi ke biso ba parents na bango obienga mama na bebe papa na bango tozaka na mwana o azaka mwana feva te tozala mwana préféré te bango nyonso tu baza bana biso to lakisaka bango bolingo moko pona ko inviter ba problème po soki to salaki yango te lelo tenga to zana problème et puis bana biso ba yekola eloko moko ya kozala ke ezate ke mama biso zaka favor parent na ngai mama biso zaka para préféré na ngai ou bien papa na biso bana biso pe ba yekola eloko na bango pe basala bongo donc biso mibale papa na bango na mama na bango bazoka biso ndenge moko bino obiga bana dépendra na mood na bango et dépendra na momo bazali au moins na jour tellement o gangel bango trop bakomi kota papa trop je me suis dit papa gangel bango trop bakomi kota mama donc biso na bana biso to balancer bon pona ko inviter ba problème
ndeko na ngai to boya babiloko wana omoni lisolo na beteno ndeko mwasi wana mwana ya mobali ekome ko infecté na classe mwana bande ko concentré sur na classe te mwana zalaki mawa ande ko mona ndire azana mutu te na ndaku na bango po ba parents na ye bande pe na ko zana trop te ba parents ba bande ko invité ba parents na ye bande ko gangela ye trop ko finga ye trop boyebi ka ndenge biso na Afrique nde tokola yo tala mutu lo kwa koko na ye tala munoko lokola boye tala boye na boye ndenge ba para ebele na Afrique nde bande ko finga biso siko ba para ebele to lingi to ena ana poto mundele soki mwana ke betele masolo wana mundela ko diaboliser mwana akoyebisa yo akotangelo ba kombo nyonso tu oya abuse akoyebisa ke o ezali child abuse o ezali babenga yango balobana o ezali physical abuse o ezali emotion abuse o akotangelo ba kombo ya abuse nyonso tu awebisa mwana yo omonde ba osalo bongo ba négliger yo omonde ba osalo bongo ezabu akotangela mwana ba kombo nyonso to wana abuse ale mwana no akochango na mutu ba parents na ngai bazoko abuse ngai ba parents na ngai balingi ngai te ba parents na hello my darling sister women on fire Dorcas how are you darling long time nazali yayam nazaki mwa busy omo nazwaki repo marambo sa elekinga trop ozomona bandeko na ngai nazopekisa yo te mais na olobaka tosala effort ya ko inviter makambo wana ya kozalaka na ba favor child na mwana préféré eza mabe makasi atoza na ye bombango kolakisa bango ngo te kobosana te yo muto bota bango yo mto lukaki bango nyonso tu wana donc olinga te olakisaka bolingo na mwana moko boye trop te eza mabe soko pesi un livre na mwana oyo ye pepesa un livre soko pesi 5 livres na mwana oyo pepesa 5 livres mais siko soko o aliboso za mukolo par rapport à miko neti nga mwana nga liboso aza mukolo baleki ne so na opesa bango eloko be na osombe eloko ye na opesa mso par exemple na pesa exemple 5 livres bango na opesa bango mso 2 livres be 1 livre po baza bana mike wana eza normal et puis na ko expliquer bango pourquoi na sali bongo mais na ko lakisa bango teke yende mtaza mwana préféré nanga yende mtaza ma favor child eza mabe makasi ezokotisa zuwa na kati ya ndaku ezokotisa ennemi entre bana ba koma koswana ngakuti na yebi nanga ke I'm not my parent favor child na yebi nanga neza mwana préféré ba parents nanga te so what omona binemi ekokota entre bana ba para please na yebi ke na Congo tozaki na ba jeu wana toya na ba jeu wana awa na poto te toya na ba jeu wana na poto te ndeko nanga place ozali ndeko nanga place ozali kolinga ba jeu wana te oui ndenge batu biso ba congolais to lobaka to botaka bana to botaka mitema bana te po mesate so pe mitema nge botama libande tant to botama to bimaka na biso na motema te to zwango libande eza problème te inviter makamba ko finga ka bana na yo ba je oto zaki na ngona Congo o ba parents na biso ba bande ko finga na Congo yo tala kutu ndongo za tala zolo tala munoko tala mutu tala yekuna mukuse lokola tata mwasi na ye Sylvie ise tala yekuna mulai lokola tata mwasi na Yolande ise ba nyonso tu wana ba famille na Congo ezaki normal na poto eza normalité lisolo mona tala interview ya Michael Jackson sera saba ndeko lexa ba video akufaki na lande lokobo Michael Jackson akomaka na niveau ya okende ko changer zolo na epo parce que ba famille na ye ba papa na ya bande ko finge tala zolo mabe ya ngomone memaka Michael Jackson ake ko changer zolo comme ça zolo kwa mundele po amone ke bazo na biso ba africain ezalaka mabe do ba biloko na nyoso to ba famille ezo ko infecter bana to invité makamba ko finga bana bandeko na ngai makamba ko finga bana to tika yango eza bien ata mukiete ata mwana nonga za ndenge nini ata mwana nonga za moyibi ata mwana nonga za ndumba ata mwana nonga za bandi aza mwana na yo awutaki epa na yo okoko finga kete ko négliger te okoko bandoko tonga e libanda te maman mde mtu a protégera bana na bien para ba para ne ba protégera bana na bango mais bino te moni ke mwana penza motema nange toucher makase pane okomo négliger mususu ate soki tali la plupart bano ba négligera keba bangwana ne mtu ba bimaka na famille
soko ta la plupart bano bachaka bango kate na ba famille bangwana nde nzambe siko achaka bango katombola ka bango kolinga te loko ne komela yo yango mona bala misoza ka okola akola na ene ba parents na ye akola na kanda ba parents na ye aolinga su ba parents na ye te akomi ko zongisela bino makambo bobande ko sale tango azalaka mwana muki bobande ko to finganga bobande ko sala bobande botika biloko wana ba parents eza mabe makasi to linga to bongisa ba relation na biso na bana na biso to linga to bongisa na bana na biso to zana ba malamu soki mwana za teti mwana za nini nzoko lembaka mine ete vandisaka ye lobaka na ye okoko répéter marambo lobaka ata chaque jour every single day ozo loba neka marambo ngala osepe na marambo ozo salate ozo tambola mabe tika ko sala boye eza lobaka kaka lobaka loba yozo mona on dira zo yokate ba famille ba yokaka mais ba sala ka semblant raisonner kaka yo pozara mwana biso pende tozara bana tozara na ba parents to pesara pe ba parents na biso pe mi tout pasi donc bana biso pe ba ro pesara biso pe mi tout pasi mais yangwana ndete to lingi mais loko to ko sala ezaka juste ba famille to lobaka to lembate to lobaka to lembate to priera pona bana biso to bimisaka maloba ya bien na minoko na biso pona bana biso ko bimisaka maloba mabete ko lobaka te yo penza na ndimite bino ko bonga na vie yo pena na ndimite boy te mama te mokile sama na liloba nzamba kela mokilo na maloba na biso ekoko bebisa ekope ko bongisa yo mama fingara mwana yo mama oswetaka mama bepo na mwana o te mama doze mama yo soki ba fingara yo soki ba parents na ba fingara yo soki ba parents ba banda ko maltraiter yo ba parents banda ko abuse yo ko bosa na te atwa na poto atwa na poto omemi zemi na yo ozwi zemi na yo onyokwa minango pendant 9 mois obimisi mwana mokili soka za libuma za yo mais tanga bimi na mokili yebaka ba leta ya mboko place ozali bango pe baba parents na ye o eza Kongo te bango pe baza ba parents na ye ko bosa ne loko wana te bango pe baza ba parents bazo contribuer na kati éducation mwana na yo ko baby sabo ya mwana bana misusu bagenda ko funda ba parents na bango na ba school pourquoi tanga moni elekeleti awa amoni ke ba parents nga ba olaksanga amour te ba parents nga ba olaksanga affection te ba parents nga kutu loko apolo wana za mobulu pourquoi so ina kata non pourquoi mundele to chaka ba sosa service ba soso woka bato bazwa bana bato tant baby ke mwana za mobulu azara bande asara mais tant bakenda na mabongo na bango pourquoi bazora esprit ya bana bayaka na bango na gentillesse nyo surtout oh moni ko banga na yo te to look after yo to zala na bien to sombela yo boye au mona ko proposer to ke na restaurant to kende na place bo ozwe loko poani aolinga azwa esprit ya mwana wana po mwana wana aloba vérité abimisa peut-être marambo izana ndaku na bango. Au moins, comme on dit les stratégies zaranango, mais si vous biso, bana biso moko, toana bana ba problème na katanda yo aba ko finga ko ganga oui ko sorry bolimbisa oui mo fo ganga oui pour anité on les andenge éducation na biso il faut moko ko ganga eza problème té mais eza na nyo surtout te photo ganga mo fo sola ngona douce na doucement mwandambu mo peno keni na mo pena bo seki mo pe embrier mo zongi normal mo kena ngona kanda mo peno mati likolo mo koti se esprit mo kiti karabongo tokendaka nango trop agressivité tokendaka nango trop soki ndenge nini te ebebisa ba famille na yo keli sœur na ngana mawatanga betelinga lisolo mwana ye wana mobali bonsoir Igo ndenge nini mwana ya mobali ndenge akomi na bandeko na mwasi bolingo eza surtout na bandeko na mwasi pona nini po ba parents na ye balakisaka ete ke bango pena basepelaka na ye malgré ça bango babota ye Nazali ndeko na ngai mikolebele nazali nazwe moi repo maramona ndose le bando singa penateke na zana réseaux sociaux mais nazana ngai donc voilà ba famille ozomona ba parents na ye balakisa ki ete penake ye aza mwana préféré na bango ye aza favor child na bango totika makambo na ba famille ya kozalaka na ba favor child ya kozalaka na mwana préféré ezoko infecter bana
oui ezoko affecté bana bana biso poto nga sina yekola banoyo na yebike bana poto bana zuwa makasi bana poto bana zuwa makasi balingi koyeba trop baosala semblant ondie baomona te me baomona yango moso remarke bana poto batuna baquestion trop opesi réponse alobi noso why pourquoi donc bazalaka bongo atuni o question likola question atuni o question opesi réponse atuni so pourquoi mpona nini o why mais yo pesi réponse donc aokende na encore question likola réponse question likola question question likola question mpona nini balingaka koyeba trop bon sikoyo oza na kati ya ndako ozalaka kaka trop na moko na nyonso tu kingani yaka kingani sala boye kingani bebe nanga keba ezokotisa baproblème entre bana na kati ya ndako bamama yango naye koloba naopekisa na ngai yo te naoloba kaka ke ndenge eza bongo tomeka kodose mokie babiloko mosusu oyo biso tobandaki komona ngo na Kongo eza normal mundele aye na ye na je mosusu mundele aye kolakisa biso ke non eza normalité bakosala bongo te pourquoi fo basala yo bongo pourquoi fo baloba no bongo ndeti na baekole ya Congo baprofesseur soki baprofesseur baticha babetaka biso yes baticha babetaka biso siko nde toza boye na poto soki ozoko abuse mwana kati ya ndako olakisa mwana bolingo te mwana soko ake na classe na school awa ake explique baprofesseur baobete te baogangele te bakoloba kutu kobanga te tokoyede otala tosala boye to baodiabolize kutu mwana o me na Congo soki na ndako babetaki yo bafingaki yo oza motu lokola soki nini oza boye soki nini okebisa na school na classe na bino na professeur abeta oti professeur akoti makambo yango baprofesseur ya Congo babetaka bana bato sans ke basenga permission baparent et puis parent nango mpa oyeba professeur na betoki etali ebe te yo soki na ndako babeti o likolo ya kobeta bayaya quartier babetaka biso na Congo bayo aye ofundo na ndako na bino babeti oso likolo ya kobeta na Congo babeta biso mpo bayaya quartier ana eya nanga te metema monengaka place moko boye abeti na ngai na Congo babeta biso bo mais est-ce que na poto to ko salango nde na zaboy est-ce que ngana ko beta mwana voisin nanga na ko betete na ko betete na ko gangele na loyenge te soki likambo eza fona luka ba para na ye na ko gangele te na ko betete mais est-ce que na Congo basala biso bongo na Congo basala biso bongo yanga ba famille to yekola ka pardon o nyonso to sala ezate ke to banga mundele te to sala kaka somo na oyebisa kando lobi balekisaka pena eza te kende na oloba po tobanga mundele obie tobanga ni te tobanga mundele to toana choix te balobi soko ye na mboka batu baobina likola gauche yo pe binaka na likola gauche mais ce que likola gauche on ezala si etango obina ekweyisa yo te ememo na problème te po buka likolo te si mais tolanda tobinaka na likola gauche yango ndeti biso na Angleterre to poussera na droite mais yo oya na car no to ya na ndela gauche et simbate do izo laksa mboka na mboka ezana maram nango donc Europe pesa na maram nango mais to continuer toujours na éducation na biso ba africain to pesa bana biso discipline to mesana ko pesa to pesa bana biso éducation to mesana ko pesa na Congo éducation de ba pesa ka biso ko beta o sali mabe ba beti yo mais siko ana poto bino mo webi système ndenge kendelaka toko kendela na air nyonso tute ko betaka poko betaka mukolo bakolo na bango baoyeba ekozala problème nga benga police banoko na bango nga na bengaka basosa service batata mwasi na bango bakombo nga na benga yango wana donc ndenge eza bongo yo soko ozoya na masala nga Aris na bloqué yo boni yo oza bien. Ok, pour mes études dans le banque, kasi mata yo o continuer kasi comme ça ngana kata. Aris. Donc ba famille na lo ba po mutasenge so mutasenge na rokata na ngai. Ozo mona ba famille. Donc ana poto ekendela bongo. Ngana ebisiere mo ba boto le bana 5. Ndenge zala kaka bobu mwana aosa babuzo ba sera na azula bana nzeta fu abande ko beta bana na nzeta fufu. Ye pena bana pena so sakane pena pia. Aro pia wana nzeta fufu. Jo mususu. Bonsoir Aris. Bonsoir Anita, Anitos. Aris, Boni. Bien, Denio. Ouais, ça va na yope. Ngape bien, Nzamba obatela.
omoni Igo te. Ok. Igo Ah, akomela. Igo na moni na se wana za ase. Igo matako. Donc ozomona ser na biso wana donc voilà Aris un sujet na kolobela lelo ezali ka juste mpona kolobela baparent oyo bazalaka na bana préféré bafe vachad donc ser moko abetelenga lisolo Ok. etie problème na ndako na ye bana na ye ya mobali nde moto azalaki deuxième. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir yaya boni. Aris Boni. Bonsoir. Bien boni kale. Bele. Mikolo. Tomona na esu te tokutana te. Anita pa kata life awa. Aboma biso tokomika abolinga Anita zwaki afale. repo abaka pemisa mutu. naoyebisa Abaka pemisa no mutu. Ah nakati bon? tete napemaki. Eh, Tobi mais. Yo pemi, s'il va pas pemi, donc life est cool. Donc, TikTok est koufi. TikTok ekufa te TikTok mpe ezalaka TikTok ezali yeah donc sujet na ye kolobela baparent oyo bazalaka na bafavor child bien mwana préféré donc ezokoinfecte bana kati ya bandako ezokotisa binemi entre bana na bana yango moni sujet wana na ye kolobela le poster mo tosalaka na ye etie problème na kati ya ndako na ye donc yebi kaka bana mibali mo eza so mwa mbai donc akolakola na makila moto azalaki mwa mobulu kwa sikoyo baparent bande mpena kopeya attention na ye te donc bande kofinga bande omonaka yo mpena oyo mpena vino oyo esuka na ngo na nzela yo mpena boye mais nzambe asalaki mwana yango grâce mwana akende na université atani kaka collège vite fait azwi mosala mais sikoyo mwana oyo ya liboso bande kotia na motema na minute oyo ana zemi donc pito pale ekoti na kati ya ndako Sikona na chie rondo. mobali ti Congolais. ye congolais Mais sikona na Bon lo mwana mais. waza age nini? oyo batie ezema aza ya 23 ans Ah, comme dans maman. Ah, mukolo adulte. Ah, mukolo. azaka adulte but na babali ye te donc bango bandongo ne peneke mosanto Mais kasi bana mosantu basuka kaka ndenge wana ti. voilà Omoni na ndako linga koza na bano balobaka ke oyo bazalaka kimia. Ouais. Bano ya kimia la plupart baza basuka na bahypocrite libanda. Basuka na bana. okay. Linga bano bazalaka mwa shosho oyebi ke mono azalaka shosho. Omoni mambo zoloba Anita eza vraiment eza très important na sens nini ke oko osalaka choix te. Oko osala choix te parce que omoni neti ngai nani babengani grande sœur ya momi na ngai. Azalaki pe na aza na bana na ye nyonso tu mais alingaka mwana oyo amuke ya suka. Ozomona. Donc nga na tuna ye ngai mais yo sikoyo na bana oto oza na bango misatu oyo. Oyo te ye aza spécial nini bana tuna oyo ya mobali na oyo ya mwasi ya bayaya na ye baza bango nyonso ndemo pourquoi yo opesaki kaka otiaki kaka namonaka yo ozalaka toujours na ye makambo nyonso tu soki aza kobela oza worry you worry about her too much you paying more attention to her and why is that mpona nini boye oyo te eza nango kaka boye oyo nde na famille nyonso tu ezalaka kaka boye soki mutu oboti bana ekozala ta mosusu papa alingaka mwana moko mingi ta mosusu mama alingaka mwana kingani mwana tel mingi donc esalama ndenge wana bon ngala esenga bino na il faut pesa bana no nyonso affection ezala égal it has to be equal yes. You know this is what I told her but you know for eza some mabe den eza mabe ya kozala na mwana préféré eza mabe yeah parce que omoni lelo la esukaka ndenge parce que nga mpe nazoyeba mpe sere na biso moko boye azalaki mpe kaka ndenge wana abotaki bana ana bana 5 na bana 5 wana ntango sikoyo mwana moko atikaki na kisasa mwana na babengisi ye bango mo baye omoni kaka nde ezalaka azali na ba 6 form azali na baklasse ayaki mwana moke akoti classe école primaire oyekaka mwana so oti kini kobunda na baklasse banini tusa bango bane kopanishi bazongisaki afrique au moins 2 fois sikoyo bango bane kolinga kaka anolinga kaka bana oyo ye aboteli na mobali na ye wana na papa bana na ye misatu mwana na ye me aza kotrite lokwa mwana ete parce que mwana na akolaki mingimingi na akolaki na koko na bango na tante na biso ozomona bon oyo ane ya mwasi ayaka
mwana mokie a na London ozomona mais akoli awa ayaka so na basi soki ya ba 5 ans boye mais ye sikoyo batikaka ye na Afrique soki na basi ya ba 2 ans 3 ans mais mutu atikalaka na ye ezalaki koko na ye mutu abokola ye ntina ndenge ya kokola ape babengisaki ayaki awa bon sikoyo ekoma ye na kati ya pale nde ezalaka kaka donc ya bane kolinga mingi bana na ye wana mobali na ye wana je ne sais pas parce que po papa longa na ndako je sais pas quoi muke kaso kandi za bana baswanyi bani omona petu wana bakosale bakobeta ye kofinga ye o aza ndoki tout ça bani bakamati bazongisi na Afrique 3 fois mais là so 3 fois ko bazongisi na Afrique après la dernière fois tango aye koya aye koya siko saki soni na pale kuna nga basi wana na ofana na Shepherd's Bush na kinde collège dans un Shepherd's Bush na mona ka boye pu petu wana ono abenganga aono babengani na pale abengana pa ono oncle babengani nga na pale parce que ezaki likambo soki ya ye na leki na oyo mususu wana mobali voilà ye soka abetaki soki mbata soki pe loko nini nde yango wana babengani na ndako siko ntango babengani na ndako aye kofanda epa na nga aye boti aliye tatango ya moboko aye kozwa ya apres wana me na miniti otoloba lelo peti wana akendaki asala compagnie na ye oyebike peti akoma na lara osakana te congolais so mpo moni ondima te avimba so moni azonire banini avimba penaka mpena bapake pena so omoni avimba makasi na miniti atika na n na bawana motema aza na n wana oyebike mama na ye akoma kolela moko mosusu ono namoni Cédric azokoleka nga na voiture amoni nga oyo aleki nga na oyo akomi na mbongo na ye akomi ngami olela esu ndeni yo bosani makambo oyo osala yo kasi mutu nyonso tu oyo bino bobengi ndoki oyo bino bosalaki boye okanisi mpenaki mutu wana makambo nini akobosana makambo wana akobosana yango te nde bino botreta ye ti lelo affection wana ezalaka te parce que akola mingi epa koko na etan koko etan na so na akufaki ntango tata akufaka oyeke mwana na eaffectaka ye makasi parce que abanda komona mingi nde nani tante na biso wana moko mosusu nakende mpe yango tante na biso wana autaka afrika ye anakuti azokolela ozolela nini oyo nga nazolelaka parce que makambo nde namoni baotraite mwana oyo nga na osepela te boye na boye mwana oyo soki balingi ete nazonga tozonga na ye kaka na Afrique tout ça boye na boye ndenge aza wana tante kuta alobi ke non ye mwana oyo akobonga kaka akozala un jour makambo tante aloba yango esalema lelo peti wana akoma otambola bakara minene bajipa Mercedes ba Range Rover akoma abonga donc asomba bapalais awa ebele aza en Angleterre ako soko moni oui aza en Angleterre awa aza en Angleterre apea bapapea donc akoma pena donc akoma na lar ya blague te nzambe pena tombolaka bato banégligaka koyo bana ne oyo ye naloba no banda kolengela babima eloko te bakenda université mais yoka ye mwana ngai oyo kingandi akobima soki docteur oyo akokoma soki nani akozala banquier mais bana na lelo oyo na biso Anita bakenda inaperçu mutu abonga kaka ye oyo ya mwasi banda kokengela jomo ya soki ya mboko nini mutu ya mboko nini oyo Sierra Leone atia ezemi abotia bana mibale nsima na ngai ekozwa esu Ghana ye mosu abotia bana mibale donc atikala komani kaka singo mada atraine ndenge wana na bana 4 na bana nyonso bana ni misato na bana misato oyo mosusu wana mibale bakenda na bamosusu wana ya moke ya suka ye nde moto azalaki kosala mwa bulo ye na ye mpe bayokanaka te na palais bazalaka oyo neti mbwana nyau na moto azalaka na kati ya chambre na ye bana bande kolengela sikoyo ozomona séparation na sikoyo mutu oyo bango bande konéglige ye wana moto abonga na minute opetio na bonga blague te sike oyo akenda na baleki na ndako mpe bayokana pe te moko mona moto akozaka problème kaka oyo banda kozala ne depuis bomwana oyo balengelaka mingi wana azalaki kozala mingi neti enfant chéri moko mosusu ye omona koprovoke ye azoloba ne yo mpona nini osala boye okipaka mama te osalaka boye te mo mosusu alanda ye boye nga na ye wana boye peti wana kutu alingai parce que soki asui azwi akobeti meme akoboma ye parce que façon aza nango aza mpena massif big ozomona mais
sikoyo na minute ndenge eza wana donc moto abonga ye donc yango namoni ke na mokili koneglisaka kokabolaka libota na yo te. On ne sait jamais. Donc na minute ndenge na oyebi soki no ye pe ti wana akóma na apeya baparle ebele kilikili akóma na la na blague te. Mais abala mwasi na ye mwasi na mondele malheureusement aboti mwana mosusu bana mibale na mwasi mosusu aboti susu mibale na mwasi mpe mosusu donc ye mpe azwi na ye basi mibale azwi oyo liboso esimba ye te akenda omweka nde bamindele eza so moni oza na mbongo ale aye abendi ye palin babendi loko aza na bana bakende so batribunal mwasi yango azwi palin na azwi palin kote koma asrocha abendi palin wana ye sikoyo ake azwi so mwasi mosusu nde bakomi kovivre na mwasi sikoyo asomi mpenzaka mosusu baofanda bakote ya koleka neti babenga ngo nini bakote neti apesa nkoma nango nini Brentford aza na compagnie na ye asalaka oyo aza na kaya kitoko we asalaka nayebi te so oyebi bato bakengelaka asala bandako oyo bakengelaka yango bref po eke mulai donc c'est ça asala mwa nini na ye mo boye oyo bakengelaka bana ba ex offenda wana ya bana mike oyo bakanso ye siko aza na bacontrole bakansole ebele place oyo batiaka bana na ye moto atindaka akengelaka bango atiaka bango na kati ya bandako wana basaka eza ya ye donc ouais donc biloko asalaka yango wana aza pena mayele mpe azalaki mayele aris lobakasi maloba yo olobi nini? Non, moi je pense eloko wana biloko wana na rôle biloko wana te parce que esalama tu na communauté eyana baparent bakoma kodivize bana kati ya bandako baparent ebele baza na bana oyo tobengaka oyo tolobaka baenfant chéri bazala oyo peut-être balingaka bango mingi baappréciaka bango mingi par rapport ya misusu mais moi je pense étant que parent malgré tout bon eza normal oyebi na yo comprendre eloko moko eza na bandako nde tovandaka eza na bana misusu oyo baparent balingaka bango trop baappréciaka bango trop bamona peut-être bazalaka bana moko bazalaka respect bazalaka bana moko batravaillaka bien na classe bana mwa CV ya bien libanda oui wana ezalaka nango toboyi te mais mabe sikoyo ekóma na communauté eza ke tokóma mpena kolakisaka te ngai nazala na nga pour mwana oyo ya a mwana ya be vraiment tout cas vraiment courant mpena elekaka nango mpena bien te mais esi lonto tobosana ke bango nyonso tu baza bana na yo ata soki olinga moko na bango plus mais kolakisa yango te peut-être yo moko oyebaka na motema ke te mwana oyo mpena ça va na appréciake mingi mais zwa bana nyonso tu égal bazala ndenge moko makambo ekotisi barebellion na bandako bana mingi bamisu bakoma bakulu na libanda po toutilize mwana tiare na live peut-être eza mwani bana mingi bakoma bakulu na libanda eza par rapport ya makambo tozoloba ya division ya enfant chéri na bandako bana ebele bakoma bakulu na basi bambeli pourquoi parce que bamona ata mosusu papa obie mama asombela ata mosusu ndeko babiloko ebele koleka ye ocomprendre omona ata mosusu ndeko moko ta mosusu azwaka babasket ebele azwaka ata mosusu bilamba ebele ok le contraire ta mosusu wana ata mosusu basalaki bongo te biloko wana sikoyo ekotaka jalousie omoni ekóma kokotya jalousie bana bakokóma sikoyo koyina na bango na bango parce que bamona comme si ke te moko na bango ta mosusu azozwa biloko ebele koleka baninga kozomona biloko wana eza mabe ekotisaka kirébellion mpe ekotisaka baconflit entre bana bango na bango tanga kutu message ya Nadia pa lobi eloko moko ya bien apesi eloko moko ya bien ya Joseph oui ezaka nde moko na Joseph omoni Joseph ezalaki ki jalousie ya bandeko parce que Joseph ayaki kobetela bango lisolo ke non ndenge ta mosusu nzambe azolinga mema ya tombola ye ere ayebisi bandeko ne lokola déjà je pense que bandeko kosepela ne te banda kala lokola sikoyo ayaki koconfirme bango ke non masolo nde eza bo azokóma mokonzi ale place sikoyo bayaki kotya pena Joseph ke te tokosele makambo to anuire ye eza mpe kaka nde makambo toloba oyo makambo ya kokabola makambo
nde toza boye tobotaka bana mais tobota mitema na bango te. Bana na bana bazalaka na bapense, bazala na bavision na bango nde bamona makambo, baza na etamboli na bango nde bamona makambo différent par rapport ya misusu oyo baza na ndako. Parce que ere yo parent ou bien maman ou bien papa, ere yo ozosintéresse mingi ta mosusu na mwana moko, misusu wana ozosala nde tozosabote bango makambo wana sikoyo eza mabe ekotya conflit entre bana mpe lisusu. Yes. Etindaka bana mosusu bakende libanda bakoma bakuluna mpo baavange contre baparent. Yes. Olomona biloko wana eza mabe esalama na communauté toyoka ota mosusu te mwana moko boya abomi bandeko no bia abomi papa na mama mpona ni makambo ota mosusu ya mona na ndako. Etikale na motu ta mosusu basala ye banko ya danger. Etikale na motu aye osani na yo ozongisa revanche mpo baparo mpe bandeko na ye. Ce que moi je lui ai dit toza bato mwana oyo boti peu importe ata aza impoli, peu importe ata aza soni, yo folinga ye ka etanke mwana oyo boti etanke parent. Makambo yana ba division ba séparation totika ngo ke te ye lokwa azaka ye azaka kimia wana kuna azaka mutu likolo nga na préféré ya kimia te bango nyonso tu baza bana na yo. Yo oza moboti yo nde fo éduquer bango, yo nde fo sololaka na bango pesa bango ba conseil olakisa bango nzela nini oyo eza malamu bakoki kotambola mpo yo ozala esu na mokili te un jour. Parce yo soko oza te na mokili bana na batikali baza na badivision na baséparation, est-ce que après baliwa na bino est-ce que bana na baoyokana, est-ce que baozala esu ensemble? Siko pardon na kata yo, est-ce que ebi ke makambo na Congo eza nango normal oyebi na Congo pena bando lakisa biso pena ke o pena do mwana nga penza o pena do non oyebi na contredire yo nga kutu nazo se rappeler tozala pena ba Zaïre na batanga ba Zaïre oyebi ke bolingo ezalaka entre biso bana wana pena ndinga mabete na yebi te bandeko mosusu te lelo kuna mono ndire mwa bambri eme komokota me na ntango biso tokolaka pena na bata wana mama makambo papa linga mutu moko te papa ande kolinga bana nyonso tu ndenge moko soko afutila mino minerval obia osumi no basapato. Est-ce que na kala bapara na biso na Congo bazalaka na bana moko te pena ke bana préféré na bango donc te wana ezalaka me bande kolakisa ngo te. Ndeti nga na pesa exemple ndeti biso boye na bafamille boye bapara so basome ta mosusu moninga mo sapatu ya cher yo mpe fo basome yo sapatu ya cher ezalaki te ke ye basombeli ta mosusu ya mwa cher yo ya mwa ya ngwanzu ya ye eleki ya yo ya ngwanzu non biso nyonso tozalaki ndenge moko malgré tout bapara bazala ta mosusu na mwa baenfant chéri comme on dit alinga ta mosusu mwana mo makasi mais elingi oloba te ke ya bano maltraité misusu mpo ta mosusu apresiaka mosusu na ntango ya kala pena tokolaka bo mais sikoyo namoni nde sikoyo ondie masolo yango echange mwa mokie na 21e siècle. Wana se échanger bongo awa bien na Congo échanger partout ata awa pe na poto makambo wana ezalaka mais sikoyo oyebi ke makambo wana mpe awa eza na poto mais sikoyo awa na poto soki mwana abimisi yango libanda ekomi na school ekomi pa leta mbo est ce que oyebi ke eza mabe mais na Congo ekoleka nango bon sikoyo awa c'est normal parce que towana ba pays de loi awa toza na baloi na Congo kuna yo kasi gouvernement osala nini so de toutes les façons makambo okuta etali gouvernement te bango ils s'en fout mais awa sikoyo lokola tona mboka loi mundele asalaki mwana nyonso tu fo avivre bien bapara fo baéduke bana babokola bana bien donc biloko wana ezalaka contrôle ntina baekole nde bana bakendaka batalaka mpe na bilateli na attitude na bango nde bazozala souci est ce que mwana azala kaka souci bilamba peut-être ya okata na bien suki salite bolinga bana olandela qu'est-ce qui se passe à la maison so bayo comprendre peut-être que baparent banégligeaka mwana obe bamaltraitaki na ndako là où ça commence le problème yango bazobotolaka bato ebele bana omona parce que na babiloko ya boye boza na bana misusu oyo balataka bien bakenda école bien classe bien mais mosusu bokipaka ete alataka baveste moko soki bauniforme enzuluka basapato epasuka etengama basaki kutu omona ata mosusu liboko moko esi ekatani ezokweya ko biloko wana mindele bazalaka bato balandi omoi mundele
kolandaka te nde bavanda kimia balobaka te baminde baza makasi na koanalyse mpe na investigation. Oui, batalaka pena baotala koma bana nyonso tu bayaka propre baza présenta mais mwana oyo tomonaka azalaka bizarre baolinga balandela qu'est-ce se passe. Soki bamoni ke na ndako bazosala ye bongo bazomaltraite bongo mama je te dis bakoya pena koswana baparo mpe bakonvoke baparent bakende na school. Oui. Bon baparo bafingaka bana eza mabe parce que nga nayebi na communauté na biso eza na baparent mosusu bafingaka bana bango tala ye kuna zoba lokola noko na ye akala tala ye kuna aza nini oyo moto bakwiti lokola tata leki na ye donc babiloko wana nyonso tu namona yango eza bilomo eza na sens te. Yo soki ndeko no ya mobali so tata leki na bango azalaka moto akwiti yo nini rapport nini ezali entre tata leki wana bana no banofinga bao benjira bongo omonaka eza na sens te. Babiloko moko boye ole baencourageaka ata mosusu bana moni je compris lo moko bana ebele bazofele mpe na makambo ba school eza parce que baparent mingi baencourageaka bana te. Omona etant que parent ata mwana atravaille bien te ane moko boye yo faut okourageaka te duoka ekosimba zwaka kende na library zwa balivre bando otanga sala barévision don't give up donc biloko wana emotivaka bana bawoka. Oui, biloko wana emotivaka bana bawoka mais siko yo ozocompare ozokitisa bana na yo mpe na classe ngo nayebi te okenda poani ozaki zengi lokola noko na bino wana ya mboka ozwaka na yo te bapourcentage ya mabe sikoyo okenda osala biloko wana ekitisa morale ya bana yango mona ata mosusu mwana olia concentre travaille bien ere azokanisa kaka benjire wana ezosala ye mabe na motu do ezodécourage ya travaille na ye te mais ok ere ozopush bana te kende gcs wana okopase okozwa pena banini ya bien bapourcentage ya bien travaille dire kolemba te biloko wana bana ebele nga nayoka batémoignage mosusu bana ebele bazalaki prêt ya kogive up na makambo ba school mais baza na baparent moko boye bando motive bango lelo basisa bayuni. Oui, bana ebele bakoma epeye na suko te mama na ye na give up na ngai isu hada isu bawoko eleki ebele badevoir eleki ebele mais baparent bazwa encourage bango kaka te bocontinue bokenda na librairie boke kosala mo barévision botanga balivre biloko mwa bozala focus biloko wana lelo esungi bana ebele na communauté basisi baklasse omoni. Donc moi je pense que makambo ofingaka bana eza mabe faut to encourage toujours bana travailler dire bana bazala toujours mutu bacha focus travailler ekosimba tout est possible elo moko eza moins impossible na mokili. Ngai siko na mwana yango mingi omoi ndeti na Congo nde bande kofinga na bango biso ti siko bapare ebele balinga siko baya na système na ti awa na poto napesi wana exemple lobaki eloko déjà oyebi Michael Jackson no oyebi ke ye bamwa bavideo ne mike mike ntango akufaki nde bande otya yango na nde interview ne moko basakala te na kitina na ozonga no problème. Ok boss. Ebi ke na interview moko batunaki Michael Jackson pourquoi ochanza nzoto soko tali video ya Michael Jackson ya kala na ndenge azalaki na bomoi ezalaki bato mibale différent poani Michael Jackson akendaki kotia choko et puis Michael Jackson akendaki kosalisa zolo poani nini alobaka ke papa na ye bandeki kofinga ye trop tala zolo monene yango moni mema Michael Jackson yake esalisa zolo deza ndenge na biso baafricain tomesana kofinga. Non mais eza mabe eza ezelo mofo to banir yango eza mabe so tobi ke eza ndenge na biso c'est que tosepelaka nango bien peut-être toapriere yango etikala bongo non biloko bofo tosuta yango fo toboyikote yango omona makambo akofingaka bana makambo akolobaka mabe contre mais de toutes les façons baza bana oyo boti nzambe apesi yo bana wana il faut sepela ozomona nzambe ere apesi yo bana asali devoir etanke nzambe yo mpe parent il faut osala devoir etanke parent il faut oéduke bana bien il faut tangisa bana il faut linga bana wana oyo nzambe apesi yo siko yo moso bando finga bana na yo moko ebo siko batali bana so bafingi bana no oloba nini oyebisa yo omona ere na sens te
il faut tous s'intégrer lokolobi na bato a puis basala makambo bon pour mes oboma biso pe na communauté je pense que toi na pour intégration omoni eza bato ebele bazovivre kaka na ntango ya kala na ntango ya zaire nde bande kovivre na zaire bamemi yango ti libanda ok bamboka oyo tozali eza bamboka moko eza différent par rapport na bamboka oyo biso touti omoni mboka oyo mundele donc mwana na mboka oyo aza na valeur makasi na mboka oyo bana baza na valeur makasi mundele alingaka pena mwana azala bien azala lese ala tabia alia bien yango mona lea moko ezala ata mosusu omona batuna pena bakestion moko what did you eat today olie nini lelo na ndako na holiday bokendaki holiday okende wa na holiday biloko wana mundele alinga ayeba eske mwana azo enjoy apart from school eske na ndako be libanda aenjoyaka pe biloko wana eza biloko moko boye oyo biso peut-être omona yango tonéglige mais pas mundele alandela yango ala loupe mundele alandela yango pena na source so yango wana eloko nga alobaka mwana azalaka kaka ya yo ntango na libumu na yo soki abimi na mokili esili akomi ya moto surtout na poto a ye badeuxième baparent na ye eza l'état eza police eza na social service bango baza badeuxième baparent na bango mais sikoyo bandeko na biso na communauté un moko boye bakenda nango ka ndeti na afrique quoi non mais eza mabe omoni foto oyeba eloko moko boye intégration oyo biso toloba eza te ke balobi ke ochange couleur ya poso ozalaki ta mosusu mwindu okoma jaune biso toloba baintégration ya bongo te ou bien peut-être intégration biso toloba changement de mentalité voilà omona changement de mentalité mosusu oyo ozalaka nango ta mosusu na babengaka carton na lifla ou bien so na kinchuka wana ezalaka na kinchuka mais oye na mboka moko fo osintégrer na ndenge mboka wana bazotambola ozomona so na mboka na babinaka na gauche yo pe fo bina na gauche yo jamais okoya kaka na mboka mo bazobina na gauche yo linga kobina na droite nde wanda okobina na ya kimbacheke ou bien so na kinchuka non omona sikoyo toza na problème wana sérieux bato ebele bazovivre kaka lokwa baza na kimbacheke mais mabe kasiti oui mabe makambo bande kosala na kimbacheke ta mosusu ya kobetaka bana kolalisa bana ta mosusu nzala bamemi yango ntina Europe ndeti nayebi se ya mobo ye pena babotola ye bana 5 ye pena ndobeta bana nzeta semule ye pena discipline pena yango wana kofia kola mpenza sikoyo ezalaki na mwana moko ya mokie jour mosu abete mwana moko akei na classe akendaka mbala mo ntongo boabima ntongo abeti ye akendaka na kolila ndenge ezalaka mwana lelima ya miso ekauki edesine sikoyo na skulu bamoni batali batuni poame eza nini mama mbimi donc mama ya biso abeti nga na ntongo abeti yo how aexplike ko te mama ya biso abeti nga asalelaka semuli na stika alisi maka asalelaka nzita semu yanga abetelaka biso bayebisa ebike batombola mwana bilamba anko ezalaki fresh aute kobete na ntongo wana ebike edesina yo edesine na mifite alemba moko ako mpe skule yango ndenge ezalaki mbala moko babenga social babenga police ntango skule esili mama ya kozwa bana bo bayebisi te koya te toya ntango baoya na ndako bakoti na kati ya ndako mama bazwi bana bango bakomopose mwa bakestion bana mpe akomisi mpe bana mike balobana baba nimporte quoi ye mama biso abetaka biso na semuli na stika mwana moke mpe akezwa ye kolakisa abetaka biso babotola ye bana omoni problème eza nga namona makambo obetani ezalaka solution te omoni bana bakolaka bien bazalaka bien éduqué na kosolola na bango kotalisa bango pena likambo moko de A jusqu'à Z bana bakokomprendre bakokola bien bakokola na éducation mo ya bien makambo ya kobetaka bana na banzete ya fufu par exemple ou bien na ceinture ou bien soki na banini eya babiloko moko mboka oyo eza mboka ya lwa yango nazongi lisusu mboka babetaka bato te ata mwana oyo moko oboti soki obeti ye mwana na baremarke ke ta mosu ake na mwa pota moko obi elongi evimbi na classe yo nde para moto oza na problème yo para moto oza na problème ata explike bango ke aza nabetaki aza mwana nga bango etali bango te bango baosalela selon loi bazomarche selon loi ya mboka oyo
bakoko botolo mwana kaka boye bapara ndeko mingi na bamboko babotola bango bana mpona berere wana babotola bango kobeta bana mwana oketa mosusu na classe litama ya mwa kovimba bakotuna ye wapen qu'est-ce se passe oh non papa beta yengo be mama betenga là où les problèmes commencent là ce problème ezobanda ali bato école mpe bazalaka bato mo batravaillaka na bapolice na bato ebele batelefone ekomolela te bainvestigation ale ti bakomoya mpe na ndako batala estce obokolaka bana yango bien donc makambo wana yango naoba il faut kosololaka na bana il faut dialogue bana basololaka na bango dialogue le moko bobimi boke ata mwa congé moko boye boke otambola me boke osolola mpe bobimi bozotambola ozoexplike bango tasoo baréalité ya vie ndeni na vie fo ozala vie batambolaka boye biloko wana biso na communauté na biso bapara mingi bakokaka kosala yango te yango ebele ya bana mingi bakokoma bakuluna mpona makambo ya bongo bapara mingi soki avandeli na ye makambo ya makambo ya nini ya bapolémike oyo ezoleka ta mosu ya bamiziki obe makambo mosu ya batéâtre obe makambo ya kotonga bato oui obe makambo ta mosu bapiblie mutakala mo ya mutu baanalyse babilo mwa bon biloko biso tozala yango kosante na bamakele so bamuziki biloko basala boye boke bamuziki me makambo eza important mpona bana na bino éducation ya bana na bino bokontola yango mingi te mais siko bopesaka bango bokompaka bango na bana ya bato mosusu libanda tala mwana ya mama na kuna boye asisi classe tala mwana mama na komo kumba tala mwana mama na komo sala komi manager siko yo moko bana na yo osalaka nini mpo bakoma bongo bana na yo ozosala nini mpo bakoma lokola bana ya mama Kingandi bana no ozosala nini mpo bakoma lokola bana ya mama Songolo bana ya mama Pakala osala nini yo mosala na yo kaka kotala babiloko ezanga ntina me éducation ya bana ozwaka yango oserie te oyebi ke namona ok namona ser moko boye abeta mwana pena ye kota abetaka ye te ebika nde bana basala badesordre na school oyebika abosala na ye akanga pena mwana litoyi balolango mwana ganga oyebi ye pena babengela ye polise bamindele bazalaka na school pena babengela ye pena polisi place anie kuta mwana pena litoyi pena boye yoyo kaka te abende ye boye na kidiba ebi ke tango tokanga ezali déjà too late sister ezali déjà too late ka nde tozalaki tokotaka kuta eza na bisi te bastopa biso babengela ye polise mpona nini a plus pomme toza nango wana ezalaka lokwa conseil na opesa mpe baparent je pense que eza mpe bien lere mo tomemaka bana mpe église tolakaka bana mpe nzela nzambe parce que j'ai compris na mboka oyo nde toza boye eza bapare ebele omona kaka ye moko akendaka église me bana bakendaka église te so otuni ye ta mosusu olobi ke ndeni yo ozokende église bana baketo te bango bazala bango bana poto balingana bango église te mais etant que parent yo ozokende église ozotika bana na ndako estce oyebi makambo nini bana basalaka na nsima na oso oke église biloko nini bana batalaka na bafone na baordinateur na batv yango bana ebele bazobeba ozokama mwana oyo natikaki na ndako akomomela diambo obi akomokangisa basuki azwi makambo wapi mais non nasisi te mais nazoloba il faut yoka nano place na ochite kasi mwana bana bazotikala bazotala ta mosusu babiloko moko ya mabe ezopesa bango mpe baposa basala makambo baomona ta mosusu na tv obe kota mosusu baninga bazoyebisa bango na batelefone omona orke so omemaka bana no na ndako pardon na église lere moko boke église bosambe bozongi omona bana bozala na te ya moke ya ovandela ta mosusu baordinateur obe ovandela batele ozokontrole bango ozomona Aris avant topesa ndeko na biso Sandra maloba nalobaka moke Aris olobi mamba bien olobi mamba be te mais sikoyo kokende kaka na bana église yango wana soki okende na bana église te yango wana elakisi te ke éducation bana ekobeba te nalobi bongo te nalobi bongo te okomprendre mabe
Pour On le bi, comprend ma bien. papa au Non, non, bâtiment. non. Nga lobi te que éducation banabi eza pe bien ko laksa bana nzela nzambi parce que à part classe eloko ko laksa pe bana na mokili Yeah, eza wana nzambi. lobi bien. Nzela ya Oui. nzambi. Nzambi. Exactly. Église Oui. ya mwelote. Bon, Kasi okozala on a lobby, moi on a lobby église parce que tu ebi que tu dans église, tu okali lobanza mais na sens non ba que à part classe et l'autre rôle là ça ba na biso pe ba yeba na vie eza église eza nzambi. te loba Loba tolakisa Nzambi. bango ndesiere na Kasi malo bon tolakisa bango comprendre ka que église na cheka na nzambi na kati oui. bon ntango yo olobaki yango olobaki kaka église yango mwenga mpe ndenge natelemela place wana Kasi il faut na église expliquer tolongola au bien église pour comprendre. église aka lokola bâtiment ya school mais nzambe eza Oui, different yango wana ndako donc. mpe en plus mpe lonenge nabakisa likambo ya suki eza nango te mwana soki akangaka suki mwana mobali akangaka suki Yo aza zo foyer comprendre te, o o comprendre. aza te wana kotane na boye yango topesa Anita yo zo comprendre te, au moins na sens non loba. Est-ce que bi Nga que na ça avant la pesa mama Sandra? na Ma Sandra na pesa na ngoza yaka na chité koto zwa no. Omoni ya na bana ebele ba baby eza par rapport ya makambo pe bazo tala na TV. yes Na ba 100%. makambo ba yokaka na matoi. Yes. Ebebi si bana ebele. Omona bana misu nde batikala na ndako toyebi te. Makamni o bango basalaka na ba telefone. Okay. Masolo nyonyo basolo na baninga na bango. na batika bango kati. Exactly. Yeah. Olobi mama. Baparents bakenda pe misala batika bango kati. Yeah. Tebesko mama eza bilomo yono bake ba parents mingi négligence eza pe belé côté éducation ya bana na mboko. Aris. Bon. Oui, lobano mama Sandra. Topesa mama Na Sandra. ngala lo bebele mais yo lobano. Nga na umia na osongisa na nga na muna za bombebelo loba Iris. Yo za Okay, Iris nga mama. komo na muso za Iris. Donc tokutani ka bandoi. Iris Yo na batika Iris, okay. nga batika I. Okay. Bandoi. Tokutani. Lobano mama. Mais c'est pas comment le sujet là yo maman. Oh, ani to kitisi ndeni. Na mama Musapino ikesimba bisika ya mabe. Sister pardon. Sokolanda biso ma senga lisusu ebiki mama. Yo to kitisi etani ofini nino. Ne ebi kutu te mama inakufi. Amati. Dama ete. Anita fo batela misapino wano yo longola batu. Na matise. Okay. Connection neza mabe. Okay. Yaya bolimbisi soki na fini nini yango Wana ya technologie. Dans ce fait, vraiment la situation no makasi quand toloba communauté la biso na éviter so zo senga ba pasteur mbaya ko délivrer biso ba live à vraiment c'est très très important. C'est très capital parce que Bible na le lobby et si comme onyati makolo pesa milibino. Tant que pesa milibiso, il faut toi appliquer, toi accepte la loi ya mboka aussi kokomi. So lingi na yo ngote kanga bisaka no zonga le sika yo wuti. Yes. Donc ndeko lobi que ba parents belé balingi na intégration te, balingi no koyeba te ke mboka na boti bana na ngai loi esengi nini. Donc par exemple si tu as évité que les aboyés moi na aza au plage dans le champ vraiment de cause na côté à cause de donc faut te que en fait le comme bon ba pesa ba moment na ko na faut faut qu'on soit respect na ya vraiment ya mino na ye na côté ba ko beta ba au moment que parents a bêti moi au bêti to est bien bon o loi ils ont bêta moi na te moi na soki akei pas social nga na oloba oyo eza comme type témoignage na nga naza déjà maman tonti na ba 40 passé ozo comprendre eza mpe na bandeko mosusu oyo baza na ntango bakomi na bateta mosusu baosepela te balingi vi na bango bagarde en cachette nga nayaka kokota eloko oyo namonaka ezoconcerne quand même mpe vi na yango personnel ntango aloba na bane 90 something nazoyi basute toye mboko osika omoni kaka ke mwana abandi mwa mipepe ya bakitine mpepa mwa kitine baparent nakondana bango te bamemaki neti babokola ngai na ndenge ya afrique donc osakani mpena kaka ndenge papa Aris alobi babimiseli yo sentio mpena kibomanga bosanaki ke mboka oyo you can't lay your hands on your child. Yes. Communication is a clear. Obe ko kopesa mutu leson kana malobo bando lebisa. Yes.
Oh, comprendre. Oui, biso parents biso ba yeba lo connaître puis pour moi ba parents na biso bazalaka vraiment na relation te na ba parents na bango ata kaka que ata likambo omona mama mokolo ayebaki pas même ba date na ye pour aza na communication na mama parents na ye. Yes. Et puis quand tout le monde a moi c'est à régler ma so bango yebisa mama pour moi maman ko régler ça. Come Yes. on. About pour une communication c'est ba parents ba yebiki biso mais ba bosana ki ke ba nyati mabele mususu ba nyati mboka mususu ba nyati ke couleur mususu donc il faut qu'on degré mais la ka ke a beti ngai o beta pe a blague te donc o beta pe na ko katanga pe na ba pota ba tout cicatrice ekenda manita abetanga sérieusement kobeta betanga bande kobetanga na bako ezali libende ya ceinture babenga leo nakoli ekoma batémoignage ya koédike baparent me baparent bakangaka matoi bayokani soki ekomeli bango baye koluka yo na bakos wana mama na lia propre meeting mpena ntongo moye nakende classe eza te mobala mama na biso wana mpo azalaki stepdad nanga atombola telefone abenga école ayebisi école ke mwana nanga koya classe mpo na beti ye tu vois sikoyo omoni na école ton tokendaka omoni baninga na biso tokola mpo nayebi ke yo mpo mwana koto biso tokoli bakoto bana wana deja bayebi observe baninga bamona anga kaka so na ye classe nazalaka ta mosu na blouse ntango bookenda bachange room bookesala basport basi deja balonda baticha mais nga mpo na wuti ezalaki mwana mwana otaka afrique na otrouve nanga yango normal dakokota it doesn't mean nothing alors ntango asala eloko ya bongo abenga école deja babi tozomwa barapport mwana ayaka deja ye moko na babiting basi baloba bakendaka shopping na bango shopping batikinga mpe na ndako yobika mwana mpe bote afrique kala mingi te na baplasi no bankuba na banda kobongisa ndako na vanda boye tok porte ebeta boye bapolice baya na tennis civil na child protection team that time I was 14 years old. Wow. Donc nazaki na 14 ans donc nazaki donc baparent babosanaka aza mwana na yo mais azali mwana ya leta. Yes. Do you understand? Aza mwana na yo yes yo bombaki 9 mois ntango abimi na mokili aza su ya yo te akomi ya leta donc bopartage na leta yo mpo ozosala devoir na yo leta mpe aza koaplike loi na ye likolo ya human being wana. Yes. Donc la parole ya mboka comprendre keloko wana très bien. yango ozomona ntango biso naosonga na situation na to tokomaka jeune fille aboti baokende kokotisa yo babenga yango babenga yango parents training baolakisa ndenge nini nakozala parent ozomona mais ana poto awawa ezalaka te baparent na biso mpe bayebaka yango te babeta porte na bango na porte bamita nayebanaka mpe te so bazwi de wa adi no namonaka bato mo baninga mbe ebele beyeti liboso ya porte oyo ethiopia bateli mwana yango monoko epanzani baputa ils ont bien ainsi ngabi no de no in anglango mpe ezalaki pene ya 100% te ndenge ekubi lelo I said no, they're not in. When they coming back, I said I don't know. Nazwa pe porte na kanga. Loko na ebe deja ki basi ba beta nga na trouble. Il faut na lambe la baninga na nga bien. Na lambe la ba na bongisa ndako properly because I thought that na sali deja ma be moko boy. Na yeba yo ke la nga tamawa. Comme this one is very long. There's other story behind me. Tokende kana ndenge zali. Sikoki ezaki moi ba meuble ezalaka bakanso biso ezalaka koto eza house na ngambu kuna baimmeuble donc otala baimmeuble na ngambu wana balabala mpeka boye so na dongoli boye naomona bakare bato yango banda bavandaka donc ezalaka nakoba ata bapula ba 10 heures ti ba 16 heures ezalaka bamois de février nabosanaka te omoni molili ekoma mois 20 février boye bato yango bazalaka wana bavoiture bavanda ntango papa na mama bauta shopping bakota kaka fe aka ba 2 ou 3 minutes nayebisi yo mbila nayebazelaka bambila sopana mama anita lokwa banzoi pepepepe bakota o no ndenge toza boye balakisaka moko nayebaki alobaka kaka we are child protection team and social services and the police nini ngapi nayebi te mona ota fix kela madi kobanga mama biso siko omoni makambo lokeli mobali na ngai omoni makambo you understand parents baafricain ma mentalité na bango Yes. bazwi balobi ke you rest yo parce que that's insult is that insult oinsulte moto otangisi makila ozala parent na yo pa okokangama
Donc eza pe lokwa yo mwana soko beti parent na soki parent bengi mbila Donc, okokata. yeah. Eza loi na bango eza teke biso na famille bokota makama mwana na ngata tata bomi asa yanga moko. Wana Congo. Ouais, mbila aya na biso child protection team na lela na kokanga mama na bilamba ba botolanga na maboko ba mabis on a loba eza ba 94 comme ça ba 93 94 babotolanga na maboko na bango na yebi baki na mwana mwasi moko ya social services Rachel pas rappelé social nanga for very long time akenda tokenda likolo a edanga na kanga babiloko nanga na kenda na premièrement hôpital fallait ba traiter ngai. Oh my God. Tu vois, si comme yo tango ba zwinga ba ke ko changa na ba foster parents ba one et là parce qu'on dit salamaka communauté tango yoki et dans mon émission sali ba te bele ba yoka so baza sincère et bele na be pop biso to yaka to bokoma pa ba social. Yeah, that's true, yeah. Si quand to bokoma pa ba social une communauté eyebi histoire vraie te eyebi pe lo ya mboka te bo bandi ko condamner bana wana to komanga lokwa ba poison. Yeah. To koma lokwa bana moko boy we've done something wrong biso to bengela bana ba parents bambila oko bengela parents mbila ndeni yo mwana uti Afrique omote ko beta eza normal comment bino okomi lokwa mwana moko boy na communauté ba parents déjà mo beta so mona lukela biso ba problème benga bambila mais ezali mboka o loi bozo vivre mwana wana koki ko appliquer loi ye bokote. Akolo baka teki oboso nga pour parents na nga betinga donc comme crime moko be na mboka na bango baza obligé à ko protéger mwana wana. Donc mwana wana asala eloko te mama ni le tozala ki modele na ba ko to bina bila na mboka ba parents bakota mpe bakota ko société. Alors si ko to komaka atoke église ya ba congolais ba okima bino bana oyo ba bengela batu ba bengela ba parents ba police. Tu vois, donc ils ont les kabongo. Tant que ils ont linga o éduquer parents linga memango na ndenge na ye. Lobi bokomi koni ni ko blame bana wana ba komi lokwa maladie mo be na communauté c'est pas bien. Ba lobi eza quoi na oye na ndako ya motu. Ndako na ils ont na ba loi nango. O linga te. Il faut o bow down na ba loi na ki. Yes. Atoza ko bring na 100% te. Ata 100% te mais aux obligés ata moi 12%. Mais nanda comme maman ni tomate tobi na mana préférate soko lié on beke na bassin na cuisine ata na oboya ata na sukola te mais nazo obligé na longola na kena na tiki bongo soki maman ni siliki abina linga bongo ta lobi ote exemple non eza loi ya mboka na donc ba parents ya ba africain lelo bozo condamner bani belé bozo mema makambu lelo bokomi ko kendo lobo ote boche ba démon na kati wiki complication non loi eza loi. Yes. Vivra yango bato akoma kofinga biso mais plus tard baki koyeba non parent ndem tasala ki mabe po ayiba ki loi te. Donc conseil mona ko koloba biso lo tokolisi bana biso tokolisi bango na kobeta te mais toza quand même ata na moi 80% ya relation na bango. Yes. Oh yes. Yes. Makambo ebele na isololi na bana na ngai na yebi te soki ata even in my dreams ata na ndoto na kobetela mama nanga eba non nde. Donc na santé que ba parents kozala trop brutal na bana okorate pe relation moko boye. Yes. Oratango. Mwana na yo. Okoyeba mwana na yo te. Yango mwana linga kenenzela mama be tellement bosololaka na masolo no ko kangeke akomi wa master mabe. Yes. Donc mwana mwasi oyo akomi na mobali moko boye a bien te. Pona nini kaka na masolo. Yes. Masolo mema biso musika. Ba parents biso ba pesa biso yango te yango ndongo lobi ke ndenge papa lobi pona église na msu pe msu bana bazo boya ko kendaka parce que comme c'est en français eza na lingala oyo kanite. Non, ba interprète comment maman, l'église presque mingi ba interprète. Et comment mais bazo linga bazwa oyo bango ba osepela nango ba omona ngo te. Yango na komo te ya ba père ba parents oyo ba jeune o bazana ba young lo biso bana siba kodi. Kende ko lukate église moko bo oyo kozala interact na bana no ensemble. Yeah. Oh, bana pe ba se retrouver na quatre église wana. Oso comprendre. Donc et ça la bien et ça la vraiment bien. Na tiki maloba ba tusu baloba donc vraiment maman nani sanda avo kita na ngana lobelo moko. Na ebite eza na bana misusu ba parents ba ebike
bana bazana baona basi bamema bango mpe na bandako baparent mpe baloba eloko tomona mwana amemeli oyo mpe na mwasi na ndako akoti ye mpe na salon amemi ye mpe na chambre baparent bavandi bazotala kaka boye oyebi ke ezalaka mpe na mboko oui ezali oui ezali yes sikoyo makambo wana etake mobote etake baparent bozomona mwana osala makambo ya bongo me bokosola na ye mpe bovandisi botalisi ke te biso toza baparent tokomona babétise wana te parceke yo oza nanu mwana iposala makambo boye ifo bala nanu honore biso baparent kasi no is lack of communication po yanga basi bakola to aba friend mais nasololaka na bango na bi ata kutu ke tokolisi na mbongo mpe nakoli na mboko fo yeba nanu first of all tona babantu ama african is disrespect epa na ngai ozwa mwasi obi ozwa mobali wa komema ye donc nabi eza kaka communication likambo ya sola oyokana ye baparent oyo batolera yango I don't know why nakoki kodefend mpona bango te ngai na solo nana oyo yanga bakoli sikoyo ndenge olobi akendaka pa copine na ye mama na bango apermeta bongo wana eza ye mais chez moi pena no duo nga kuna tuna nakunda na sere mona bi mais sikoyo oza parent makambo bo pourquoi ozopermettre ode bana bao bana poto yo moyebi kaka bana na bino mama makambo su bino bokamwisanga kibwana poto nini eza wana yo oza moboti yo opermettre ke mwana amemaka basi na ndako omoni mpe mwasi akoti pa ye mpe na cuisine azwi mwasi ya mati likolo okangi maboko ozobake eza kibana poto non il faut koloba faut kosola na bana ozomona mwa balesi alezi ozala mwa trop bapara na biso il faut mwa balimite mpe ezala donc nanio rules na ndako mpe ezala ke eloko mpe na ndako na biso ekoleka te donc eloko oyo olobi bana nga bayebi ke eloko ya bongo rules na ndako na ekoleka te you could never bring your girlfriend to spend the night esimba te yaka na ye na journée bosololi na chambre mpe na kozala uncomfortable mais na niveau wana ekozala te donc eloko nyonso tu fo nini limite ezala fo boundary soki yo mpe parent limite eza te mais c'est dangereux quand même. Hein? C'est ça j'ai dit. Ndeti ngai bon ya basi te ya basi po of course baroya na ba petit chéri na ba ndeti ya mobali soka komi na niveau moya na journée oui na journée na otika na ngai ye mais na ko permettre nde mwana na la na ndako na ngati awumela te mais na ko permettre aya na eza problème ta mais siko mama o permettre ba mama na 4 minutes o permettre mais siko mwana ngo pa azala pe na moi na azala pe moi na moi respect moi po ezala na bana mosusu mono ye omemi ye boye omona akomi koloba mabe komake baparent respect wana siko tobimi wana siko ekomaka mosusu ezaka na kati ya makambo tobimi te tozaka na kati ya mais eza bana misusu peut-être omona omemi ye bongo omona eta mosusu na cuisine boye akomofungola banzungu baloba na ye bomona ezali yango nazoloba samino makambo oyo ezali pene esalamaka baza ko mama te wana siko mwana ngo seke eza éducation na wuti na ndako na bango. Merci beaucoup mama Anita. C'est que déjà nga mwana bongo déjà na strike you off na via mwana nga. Donc elakisi na pena esika yo wuti kuna gangster paradise donc esimba te. Yes. Bana misusu kuta oyoko soni aroyata pembe note. Mama bazali oka bola nini yango akepe na mofungola banzungu mama est-ce que ezala ke wana ndesi ko mwana éducation na ndako na bango kuna kuluna na kuluna. Mama kuta seki mama sanda ebi kezala te pe na makama bon omone tinga ye bana nga basi loso bakoli bakomba jeune fille bango jamais na koni mabayela nga boyfriend awa lo baso bakoni ma âge moko boye mais mobali lelo boye na ondima na ngai ayene me na journée bo vandi wana batu bo vandi esili mais azana droit kolanda ya fongola Anita siko na tuno question yo ozalaki na cuisine olia senga te loko kolia ye mo akomofungola banzungu aluka yo kotolere biloko wana na ndako jamais yango oyo yo moko ozokrie yango to eza histoire vrai mama nasolaka na bato bon eza makambo esama na communauté oui eza makambo eza na bana mosusu pena balalisaka pena baboyfriend na bango mpe bagirlfriend na bandako bazali sikoyo why would you not allow your daughter omoni nzambe
Réponse au moins na pesa on a réseaux sociaux ezate po et on a faire te na ba para mususu. Omoni mwana mobali, boy and girls, baza different. Na Maybe you besoin can sa bring them action over for me to know them, but you could not have them of course balala overnight. They're not to spend overnight. Even for my girls and my boys, they can bring them over. That's my rules. Nanda kunanga. Donc they have one baki muta mutazana ba rules na lingana balwa na ye. balwa na ye. Okokina age monso sokoli na yo. You can bring them over for lunch, for dinner, whatever. Baza allowed. Mais kolala nde they cannot sleep, yeah. no, you can't spend the night over my house. No, Mais it's yokutu oza mwa para moko oza na autorité, oza na ba loi, oza pe na ba limite otia. Mais ba para musu ba loba bango esa na ngwe loro te ya eza kolala nde pena nayebi te soki bapara bongo pena mpe baza ebele ya kolala nde bazali mama bazali mingi bazali. ya kolala nde pena bapara ebele bakoboya me ya koya nango tondima ngai ya koya na ondima na ngai. Maybe Stanley, I'll be very something good. It's good to see what the type of boyfriend and your daughter and your son are dating. Ils ont fait cette opportunité. Oh, yeah, bah, j'ai rien monté, Yazana. Donc, that's true. That's absolutely true. Huh? Tandi olobi eloko bien, olobi eloko bien. Yango photo biso etake ba para il photo yebaka pe. Bana bazoba. Oyebi nini biso sikoyo omoni neti sister na nga Sandra I can tell ye akoli na poto nga biso ngai na yo areste o raisonner na ndenge na biso mais bela bapara mosusu de na kona lao po penser bana comportement tozalaki nango na Tala eloko yusa komi na se, botala eloko yusa komi. A lot of parents let allow them to sleep over as long as they know the the partner. No, you're not. Pardon. Manita, that's the best réponse. Now, by sleeping over, yeah, what? As a friend or as a girlfriend? As a boyfriend or girlfriend, mama. Tolo ba boyfriend or girlfriend. That's what I'm saying. Sleeping over now is not gonna happen. I'm sorry, not in my house. Bogela na park. Go sleep in my Abiwa kula na park, banana na park. yeah, but you can't all sleep by in my house. mistake. Not sleeping over. No, it's not gonna happen. Omo na lobi copain copine, donc moi na mobali. Yeah, it's not gonna happen, darling. Never in my house. You can come anytime you wanna come spend time with us, but you are not allowed to sleep in my house. I'll kick you out. Ok, Anita, na tuna bino I'll question na call the mama police Sandra. for you myself. Na tuna bino question, hein. Ebo siko soki ozalaki ke olalaki ava mokolo yango ya kote na mwasi yo oyebaki te na tongo yo oyebosani. Mais au moins te ke wana eza ndenge musu et puis akolinga pe to mona ngo peut-être Anita s'il te plaît yoka. Oyebi ke eza bapara mosusu balala ata mosusu amatai nakende ye kolala ava mwana akoti ta mosusu retard na mwasi akoti se na chambre na ye yo sikoyo soki aprendre yango na ntongo ke mwasi alalaki awa réaction no eza ndenge nini sikoyo neti ngai soki na apprendre ke namoni ke girlfriend alalaki na ndako nanga bango mibale na kotelemisa bango boye nayesa mwana mwasi you see you the next time soki namoni olalisi na ndako o mundele mogenda kopapula yo ngamo na kobengela polisi ayo abengele polisi don't sleep in my house anymore mpona ayo abengele polisi ngamo na oyesi pena vete na kobengela polisi Anita yo za mama matate wa matate Anita ebo mama Sandra Nga déjà premièrement na ndi pete esala ma pona mona déjà mwana o disrespect ngai yene loba na yeba te disrespect si you disrespect me because déjà oyebi loi na kati ya ndako na biso pourquoi okosala ngo okosala ngo nga siko mpona traumatiser na biso ke na d'accord te omoni ka jour wana zwaka babiloko na bino bokeluka esika bokende mpona otolera bamama africain oye non tala omoni mundele limbisa ngai ya ndeka mama niti alobi eza nango vantar te linga na koli omoni ta biso bepoko bando akolisa so mpa bamindele mo batanga bamindele mo ya mbongo baoforsa biso ocomprendre na comprendraki mentalité ya motu eza level ya comment social life na ye éducation na ye ozo comprendre donc na vanda na bamindele wana bayaki na bana bango bakola naopesaka exemple bazalaki ja éduqué mpo bazala babiso baki badocteur bavocat baondozo asio na biso omona ke ata éducation ya bana na bango ezalaki différente na bamindele banda kolia ekamsa pote omona bamindele batanga te baza na éducation mpe bana eloko te omona façon baobokolela bana na bango
différence vraiment ezalaki omoni ke bazali na bana bakola mais bana na so bayeli baboyfriend na bango tolebina soki esili bakei makambo ozolo parce que na ndomona yango epapa mindele oyo neti bamindele mwa bageto bageto mpena excuse nga yango tolobi ezali éducation ya motu ndenge abring bana na ye na ndenge bana ne bazocomprendre donc nyonso mpe eza base ya éducation ndenge soki déjà obi ke mama oyo azotolere mwana na ye aya na kope bia na copine na ye baya kolala aza nanu genre ya mama ndeni fo mekana kolandela vi nanu ya mama wana oui ça c'est vrai euta ebana na base vraiment na source nano condamné mwana te na kokondamne upbringing genre ya parent nayebi soki aza single manda otaza baza deux parents genre modèle ni baokolisela bana wana ça c'est vrai donc na omoni na ndenge ndeko na biso Nadia palobi yango we as African we are not allowed to do that but yeah we know that we are not allowed to do that but na Europe to comment ko accepter na biso anyway te siko place wana BBC ya na non place wana BBC non Anita koza na Europe eza synonyme ya kotika ya ko laisser faire te na n'importe quoi Aris zele biso le moko yoka omoni lo na lobeli boso omoni lo na lobeli boso ya bana na nga basi eza mwa muke différent par rapport à mwana mobali o comprendre omoni ndeti na lobi soki ndeti mwana nga mobali lelo aye na girlfriend par exemple ndako na journée na otika bango to be honest na wala he akomi de mko akomi déjà adulte déjà à partir de 18 ans déjà adulte na lobi te comme déjà papa aya ndenge na ndenge mais soka ina mwa girlfriend mo na journée na ko kotika mais ya kolala nde na koboya yango mais ce que so to zongi na ndenge Afrique ba boyfriend we girlfriend ba ndoko te ba basi na bana ndenge ko bomba na ba parents na baba mona bango te so ba parents bazate ba koti rapide ba se ba ko sala apo ba kimi mais sikoyo awa na Europe na ndenge mabete à partir de 18 ans soka na girlfriend na kondima akotisa ye après bakolala te bakei na bango Anita omoni nandomona mpe baseur na biso mpe bakope nango banda yo otala bango omoi mpe batindi yo mpe ozwa ki totya libanda te tonto na ye tondomona yango ti si mama Sandra omoni na kini ezalaka différent na sens nini omona ata mutu oyo bamemi omona ovanda wana bino nde boya oservi ye so aza aposa mai mais oyo awa ezalaka pena omona mutu pena aboti courage mo akoti pena na cuisine ake akoluka wana mama Sandra makambo nga lolobi esalamaka na poto so naokosa bino te eza bapara mosusu bazala bango pena koya na ndako na bango deja ya kokota mpe akikubende nini mama Sandra est-ce que oyebi ke eza bapara mingi babangaka bana na bango boyebi yango te na mboka oyoka pena mwana soki kaka alobi kaka afongoli minoko alobi bapara bavandi quiet boyebi yango te wana ekomi domination bende mais je te dis eya na bana ebele baza pena ntina ndako basuka na impoli do babanga bapara na bango te nga napesaka itimito lelo mwana loba na mwana if we can't get along omoni ke nga na yo esimba te you know what the door is ntango okende ngai ya libanda obilamba oluka ndenge osukola bilamba onzala ekomi esika olia eza te esika oyeba valeur na nga na bersaka bana wi mais omoni bange babenga yango tough love tough love ata lelo ata mbila ata pasi osobi ke tough love eza na lwa na ndako nanga aza droit osala yango te lokwa ye azokoinsiste you know what the door is na ede bafungolela yango soko oyembi bafungola yango te mpo nga esika nga navandaka ndako nanga mpona okoka nanga betida bongo te atoke partout baopesa nga raison esika ezonga boye yango tobi ke bana ere mofolakisa ye tough love atie libaya yo okeli bende olakise nani moto amema moninga 9 mois yo siko ntango ozobanga ozo ede te na vie aoyeba ndeni mama papa aoyekola ndeni mama Sandra nelo mosusu na remarke eya na bana mosusu omona baparents si balali bakangi ndako bakangi porte omona ata mosusu obeta porte na 1h 2h sonnerie yango balere mpe ezalaka te bapesaka bana awuti nanu wapi awuti libanda awuti soki bafeti na kwiti na ye wana na porte ngrengrengreng
moi bana déjà ba 18 ans 19 ans ba 20 ans ba 21 bana ba âge wana na ba 1 heure 2 heures porte 2 heures na porte na ba parasi ba lali wala pesa manque à respect. Mais Azana 18 heures, clé. 18 heures, on a clé exorbitante de Zélamoro. Ah na ba msu baza na clé to mona tam so na clé te non. Alala libanda so za clé to bide oza clé sikoya nda ko reta pwani. Tiko selo bino biloko bongo tam su bino si bolala ki 2 heures fo bola Eh muka. non, te zela na bona ebite o to lo barato to lo to Wana zaka en général pe to ba mais ça la marape siko makambo te aris. misala ma. To pesa exemple ya biso moko kande to zape na pote neto en Afrique. Déjà ta na obima so na ebike na ya reta na obongisa nyonso tu. Na muto ko fongoela ngandako. Ou bien na zalate dans des photo yokana na muto nga na tiki na ndako please na bakiste na ozonga herbe bo fongoela nga jamais na obeta porte ba para na ba fongoela nga kamo. Oui oui ezalaka. Makambo na bala bino so bo tuni ngo batala kunte ba oui ezalaka. Makambo esalama. Azongi ne ba ine ba 2 heures mbe na clé te. 2 heures pelo kapela ba para si balala ki kwicha pour porte isolela sko fu bala muka ba ke ko fongolelo porte etant que oza mwana mokie. Merci Rachel. Alobe mata clé Ezala pour qui faciliter one ba off parents. ou bien ils d'habitude. Yo kana tuna na question. Aris oki mam. Mais misusu pesa habitude moi parce que ça bana msusu Wane bakenda ko bima. mama msusu te. Ayazo li Ba msusu bakenda fete omona pena chaque week-end azala libanda fete azonga pe retard hein. Mais Akota ba c'est reta ba para ba fongola ke porte na reta. mais Oui, ça oui, doit et ça, la mara, oui. Te ngana obengelo police. Nganga yo mo benga la police. police on y a la taxe Yo kaka moko. police kaka, yango na police likamu nini. Ngana obengelo police. Poso na mina beto orobengela nga ngasi ko na obengelo police. Abia bengele police, na desi bengele police. Yes or no? T'es au moins par un soupe to kena na ka midi à 14 so ka midi 14 à midi so midi 14 and so le bar which way so au vandi si au lobby na ye joie ce qui ni livre clé yango ke ko sala clé na ye ko change ben en 4 ski yo ma kam so biso moto esi yango C'est ça, c'est ça. ni livre Bien livre, oui. le cosa mbongo ke ko lango ka ba quit chaque weekend you can afford to get key cards. Lelo pesa na yo okende ozwa kikati na pesi yo ya ngai na zongo edene ti Oko wangu salisa, oui, oui. esili qu'est-ce que non esili yo lokoko mpe eza na loi de jokoli ya là tu vas akao 18 ans 19 ans na droit osala nyonso zala na yo na ndako mais koya kolamusa biso te that's rude Eza na manque ya respect. Oui. esili nango ensuite clé na ye mosoko okota 5 heures so okota 6 heures na tali yes. As long muto ofongolo porte te yo biso to lali lelo okay semaine oto yokelo ma to fongolo porte ye 6 heures. Ça veut dire so ye comme habitude. le data pour bana bana ngo bo chéri ka bango tina niveau bongo Anita abia ozaka na numéro ya police pembeni. kana ke na monga na loi ngana pe na okena ngaka na loi po kanda ono zana moso na bina simba yo makambo ebeba yo ngana bela benga police. Anita yo siko na kucha pongi osimbe ndenge na kucha. Esi ono bina kuita po mwana simba ezate. Ekipa muta kuiti buta obunde bongo pongi. Mama ye ba tro ba teni otolalaka nango wana mame ezala scandale obunda. Tika buzoba ko yango moni ata bana mikio tozopesa bango bakiz fo zala na bakiz na yo pardon ozokende school zala na clé na yo kobetela nga porte mpona ndeti biso tozaso tolali totya akal biso na porte totya akal donc soki deja okokisi minu na yo libanda oza ya kosambwa nanga ofongwela bino susu Anita kala yango ya nini lisusu biso na porte na biso ya ndako tozala na kal soko okangi biso mpe toza na kal totye chain mwana chaine wana eza na bandako nyonso wi ta libanda ofongola kokofongola te donc ntango yo osali buzoba na oke ume libanda biso tolali nana ofungwela o fenêtre siko mama mwana siko abeti bofungoli ta oke olala wapi na lere wana déjà omoni ndeti par exemple nga jeune garçon na nga ana 18 ans azaka déjà ntango abimi toyebisi déjà papa omoi ndenge ntango okende kuna kosala baje tokokisa baminui libanda mpo moto afongoli porte ozala te mpo soki totyeka nga déjà na ndako na biso soki minui mutu soki minui de ekoki toprie déjà moto ana droit abima lisu libanda te donc moto mpo eza minui toprie déjà eza olala kobima lisu libanda oke wapi ebo bafeti ezala ebanda ata msu retard nafe mino obima te
bima déjà avant. Minuit nga pa nanga esimba. Yes, minuit. Biso be pa na biso minuit. Ok wapi na minuit. Ok wapi. Mutu moko abi na se tokoma pe na ba caméra. Exactly. Yeah. Tokoma ba caméra na bandako. Yeah. Oh. Ok mama sikoyo natuna bino question bobeti su mwa point mo ya bien. Webi ena ndeko moko abaki atia ba caméra partout na ndako ni. Yes, focha. Siko etake ba mama. Yo ke otia caméra tina salle de bain na douche pour quelle raison? Aris yo kenda mu. Oh mais boyo ka yo olinganga na loba te ndenge nini. Ba biloko betaka. Mama nani sana ena bike mutu atie ba caméra partout. C'est que ndako mobimisa ba caméra. Oh, mais nga nazoloba mama oyo nayoka. Ok, loba ye caméra ke congé. Omoni na porte na entrée. Caméra ezawana. Bogocha ngope suna garden. De bocha ba place oyo mutu soki pona safety pona miyibi oto pona surveillance ya bana. Pona miyibi. Pona sécurité pe na ndako ya be pona sécurité na ndako ke soka azate atalaka banani bayaka kokota na ndako na simane. Kasi na caméra di ba déjà la sata mutu okota. Alobi tina ya abi partout tina toi tina bafu na bi oh. Wane ko mamsus. Mama. Omoni nga la comprendre bato be na communautaire bato be na problème of mental health. Hotel bako cha nini te na kati ya salle de bain bele bakufa ba salle de bain. Et bon la kisa ndako no même bila pa ko mono suspect. Exactly, yeah. Ebe loni na sekaki na bi oh sikoyo chona ba place privée bo siko so ezaki onde kono ya mwasi kasi ba omona tekeza sens te. Sikoyo ba ndeko mobali na yo kamada mobali soka akikuna donc yo tango tala bando tala na normal. C'était wana pena BBC. Mama ebike namona mozala comédie na boya na mwa bana sika pena bi oh eza sens te. Ata conversation on comprendre que muto déjà muto eza na mwa mpa. Eza muto esa bien ayebi ne mamba osala te. Caméra batiaka ngo na libanda ndaku na couloir na ba salon oui c'est normal mais biloko wana eza private. La chambre te. La chambre na salle de bain toilette eza private place. En plus il peut ce total bien to o chango na porte na entrée poso muto okota o mona. Na garden poso chango po poso muta kote bien na ndenga sima o chape na salon mais est-ce que na salon par exemple un petit côté kitchen au moins côté kitchen o chango mais yo ko chango tiza direct côté toilette ndet ba tumso eza msuna kidibo bimi na mba moka bon na ok toilette ou na chambre donc muto so mona tomo wala tomoni adana Eve ouais ça buzoba mama ni banga adana Eve na bongisa. Merci beaucoup ça na leli au fond. Mama ça to leli. La sabone eza pa na yo. Kitoko à suivre. Okay. Thank you so much sister. You're welcome. Anita likamba